Léo 14. Sikoyo, eloko elekeli nga eza nini? 14 wana, bandeko, biso toza ba scientiste, et puis toza na écriture mandombe. Toza déjà na mayele oyo ya nzambe ndenga tamwisaka biso apesaka biso totangaka. Toyebi makambo ebele. Nzambe aza kofungola biso ba mémoire. Siko, Léo 14. Léo 14. 14 pourquoi? Soko tche 1 plus 4 et sali 5. Omone mundele aza mayele. Ayebi tango tokomi na tango ya pakundungu na pelekete. Donc tango ya pouvoir ya moto moyindo esala. Baye ko tchena kombo ya Léo 14. Siko 14 wana ba kode yango mais ezali 5. Bande koranga eza 5. Tozui 5 plus 2 et sali 7. Vous comprenez? Donc ce que je sous 2 plus 5 et sali 7. Ce que 7 plus 7 14, non? Donc tozawana Léo 14. Ce que je 1 plus 4 et sali 5. 14 wana eza codé na 5. Mais wana eza pa kundungoti. Bon wone sika aza bloqué na pa kundungu na pelekete. Azali bloqué. Baza suna sika obomba mabiso te. Ba méthode nyonso ba ko utiliser toza wana. Toza ko découvrir. To komi na tango ba chiffre komi ko kutana. Donc place obomba meza sute. Tata ke mbango ola kisa nguya na ina mokili. Makambo nazo esabino eza grave. Obalbaka l'air grave. Boyoka ba code secret ya nzambe. Obalbaka ba code secret ya nzambe. Pape Jean-Paul II ayaka na Kinshasa le 2 mai 1980. Le 2 mai. Bon na 2 na 5 non? Le 2 mai 1980. Bakutana papa di Ngenda en huis clos basola pendant 1 heure du temps. Bozoyoka pendant 1 heure du temps basola papa di Ngenda. Ayoko longwa Kinshasa akena Kenya le 8 mai 1980. Le 8 mai akomi kuna alobi Dieu est noir. Jésus est africain. Il est au nord de l'Angola. Bozoyoka. Le 8 mai, si vous lelo toza dans colonie, lelo bati américain. Hein? Comme pape. Américain wana. Bati le 8 mai. Bozomona, moma badati ozo coïncider. Moni nzambe nda sala makambo na ye. Ba code secret ya nzambe bango sikoyo na bonzambe so badate komi kokuta na boy donc to komi na suka ya likambu ekomi na suka donc nzambe akomi kosala makambo na badate nyeso ekomi kokokisama c'est que to komi na suka ya likambu badate eza kokokana tangu wana Pape Jean-Paul II tangu annonçaki kaka Dieu est noir, Jésus est africain. Il est au nord de l'Angola. Tango annonçaki yango kaka. Azongi na Vatican babetaka masasi. Mais akufaka te. Balongaka ete. Après avoir kobeta masasi et donc alongaka bakulongaka ete akufaka te ayeko kola na yepe okufa na kimkolo. Likambu wana babetela yango masasi. Mais tango nango ekokaki te. Tango nango nde yango yo. Le 2 mai président qui koluka ba cop na ye na ba américain esimbité. Le 2 mai pape ayaka na Afrique akuta na papa di Ngenda ba solola. Le 8 ya lelo makambo salami ba che pape ya sika mais le 8 pekaka na 1980 le 8 mai pape Jean-Paul II annonçaka siko pona nini asalaki yango que Dieu est noir. Jésus est africain, il est au nord de l'Angola. Pona nini asalaki yango? Po oyo papa di Ngenda yebisaki nde akomponaki bonzambe ya papa di Ngenda. Pendant 1 heure du temps basolola kanini. Yango pe epesaki makasi ke kobimisa makambo wana.
le sekele ezaki na kati wana mais tellement que tango nango ekokaki te balingaki eyebana nango etikala bongo mais tango nango ekokaki te soko tokomi siko na tango nango yenkanda usana mene mukanda mu maonso no munkumbwa mono mfumu Simoki Mbangu lutuma fidisawo kwa bantu ba onso bakala yebatanga yebatangululwa nkanda u konso muntu bakidi nkanda u kafitwa tanga fila kwa bantu ba bonso pasivo bazai do batu mutu akoza mukanda oyo fwa panza yango mokili mo batu po bayeba mono kibeni ntela mene vana kati kwenu yezi ntumwa twena muvingila ngina muvingila ntinu wa gouverneur général de Amérique awa bangolo baboye ye azali kozela azana kati na biso azali kozela mukonzi gouverneur ya États-Unis oyo ya kotelimisa ye na miso ya batu na bakonzi ya mokili mobimba awa gouverneur balobi gouverneur na tango kala bakonzi ya bamboka babando benga bango ba gouverneur mais na tango lelo bazali ba président donc awa papa Simon Kimbangu Kyanga na lobi ye azali na kati na biso atelemi azali kozela mukonzi ko ut États-Unis yende aya ko telimisa ye na miso ya batu pe na bakonzi nyonso tu ya mokili mobimba Buya na nkamba Jérusalem likambo oyo toyokanaka ntango ekoki Amérique Afrika bolilenge likambo ekoki toyoka Amérique yata likambo ekoki Ngaina sukisi maso Nzambe Alima suko mokili Bana basepela Epala na ngai basepela Yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana Sava Moko teza ni elombe Nani kumba oyo Otuna ba oyo ba yedinga Otala mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Kibangu na longi mokili Yembo ebele mikembo banda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elombo nanga Kibangu na longi mokili Otinga mikumba ya mbilo banda Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bienvenue chez nous, merci na tout balingara. Maman Francisca Balenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. La princesse à papa tango koki tokota na likambo ya motuya. Oyo ekobakisa bino implice bandeko nanga. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Awa totambo isamakana programme ya Nzambe. Soki nga na ye na émission Mama Balenda a lancé émission, il faut qu'on soit temps ya kolanda yango bandeko nanga. Poete vérité les awa. Programme Nzambe aza ko yanango à travers na ngai mwana na ye na pesa rabino total na niveau to komeli makambo ndenge za kotambo iselama. Bolandi déjà batang fort bandeko nanga makambo eza
bo s'abonner na chaîne oyo. Po ete awa bokozanga d'actualité te. S'abonner pour ne pas manquer d'actualité. Awa, rien que la vérité, de l'obélara kaka. Makambu ya important. Programme Nzambe. Azako flasher ce qui a pesi na révélation. Allez, tozui tangu ya ko analyser likambu eke malamu. Yango wana badeko nanga bozo pena bakiti bolanda émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Si je n'abiso ya lelo totelemi na Pakundungu na Pelekete 50D 25 5 na D na yela ngo pona nini 25 toza déjà na 2025 date oyo président akendaki na États-Unis eza wapi ekangi wapi na D na 5 le D 5e mois donc D na 5 D na 5 yango wana to balaka na ba chiffres za 50D et puis toza na 2025 bolanda nga bien makambo na lingina lobela eza très important toza na 2025 na 2025 oyo makambo minene eza ko salama na kotia maloba ya Papa Simon Kimbangu oyo akomaka message wana eza message ya bawei message wana eyaka eza ya bawei nde babanda kotinda yango nakala na 1959 message wana eyaka message ya bawei so na kati ya message ya bawei maloba Tata Simon Kimbangu eza kuna na kati ya maloba na ye tokolanda yango parti wana nyonso ti tokokoma do eza penza molai te na kataka parti moko mokuse mais maloba wana na kotiaka na nga yango lisusu nyonso mobimba bawei message na bango nde bapesaka pona indépendance na kotia yango et puis na kati parti oyo Tata Simon Kimbangu alobi mindele bakoya pona baya kotelemisa bokonzi na mokili mobimba bayeba ekozala ba américain siko tokolanda sijango bendenge Papa Simon Kimbangu a explikaki po alobaki mokili mobimba fo yeba likambo oyo ndega explikaki et puis tokokoma tina parti oyo alobaki ke ba américain bakoya azozela ba américain mukonzi ya Amérique pote aya kotelemisa ye pona mokili mobimba eba bonzambe na ye na otela bino image wana na tango yango otoza oyo yango président ake kozwa protection na ye mais esimbite date wana le D 5e mois D na 5 et puis D na 5 wana eza 25 toza pe na 2025 bolanda nga bien tozo koma pe na date oyo ya mbotama ya nkolo Yesu le 25 mai D na 5 le 25 mai na 2025 toana makambo minene na ane oyo kato omona oyo na mwa oyo ya mai toana makambo minene tozana makambo minene siko Papa Simon Kimbangu alobaki mindele bakoya kotelemisa ye pona kolakisa bokonzi na ye bonzambe na ye na mokili mobimba ba américain bakosala ngo lelo nga déjà na bongisaki émission na nga pona zwaki révélation lobby na 6h ezalaki mercredi na 6h après avoir kosala prière na nga ya 6h na lali nde nazwi révélation do bazongi singa likambo ya ba américain na révélation donc na ko comprendre de to komi na tango yango bandeko nanga to komi na tango yango o Tata Simon Kimbangu lobaki ba américain bakoya siko mwana bana ida ko préparer émission nanga lelo kaka boye tokoti jeudi tokota jeudi na pokwa boye ba lancer papi ya sika batie ya catholique ezali américain likambo ngo elekelinga tokomi na tango ya ba américain baya mais tomoni peke kuna lisusu batie papi ya américain donc na bana mingi te makambo eza très important bolanda nanu maloba wana Papa Simon Kimbangu apesaka
tolanda yango nano eza pena mulai mingi te na tie parti moko mukuse tolanda ebongo to continuer na sujet na biso bakombo papa Simon Kimbangu abanda ko utiliser zalaki ya ndenge mususu ndenge papa lobaki ke ye azalaki na 7 aspect ya koleka nkolo Yesu donc akolata lamba oyo akolata elongi oyo akolata kombo mususu me ye kaka mutazotinda mikanda wana 7 figure azalaki nango nkanda wau usona mene mulutumu yenswa kututu kidi kwa ndiona wasolwa kwa nzambi ya mpungu tulende do mukanda oyo komami na lutumu ya oya ponama pa nzambi ya mpungu tulende mukalantinu yentu abantu bandombe baonsono yandi watambula wisa muvovavo lwenda ebantu bele yandi mpe unaye nswa muvovavo luiza bantu bizidi donc yende oya ponami yende mutazana lotomo soki alobi tokende batu nyonso bakokende soki alobi boya batu nyonso bakoya tomonaka yango biso moko eyandi kwandi wantete yimono kwami mfumu Simon Kimbangu nkanda usona mene ye ufweti mwangu swa mumtsiza wonsono muzaisa mukanda mukongo belge ye Congo portugais ye Congo français do mukanda oye komami elakisi clair ye moko mukonzi na biso papa Simon Kimbangu yende aponama pona biso batu mwindo nyonso esengeli mukanda oyo batu batanga ngo to panza yango na bisika nyonso abatie Congo belge Congo portugais Congo Brazzaville français ye muzuzi ya mapalata ye mubantu bawonso mkanda usona mene munkumba mfumu Kimbangu donc mukanda oyo esengeli ekende bisika nyonso mokili mobimba epa ba juge epa bato l'État epa bato nana bato nyonso oya mokili bayeba ete yende papa Simon Kimbangu tatinde yango yende mutu aponama yenkanda usona mene mukanda mu maonso no munkumbwa mono mfumu Simon Kimbangu lutuma fidi sawo kwa bantu baonso bakala ye batangulula nkanda konso muntu bakidi nkanda kafitwa tanga fila kwa bantu babonso pasivo bazai do batu mutoko za mukanda oyo fwa panza yango mokili momimba batu po bayeba mono buna ya filwa munanti ya kinzenza ngaende batinda kana mboka mupaya yimono mpe ya tulo muna boloko diampasi ya zengulwa nkanu walufwa donc yende batinda ki na musika bakatela ki pe boloko ya condamné à mort donc ya liwa kansi muna ngolo ya zengulwa buna tuka muna ntangu yoyo ya nunga kwami donc tangu bakatela ki prison ya liwa nde tangu wana ye si alonga kina ye kadi buna ntangu ye bilumbu biambila yave biansila yave wa nzambi mpungu pungu tulendo kwa mono mutelama yekala ntinu abandombe de tangu nde bakatela ki nzambe ala kisaki ala musakiye nde apesa ki pouvoir pazala mokonzi ya batu mwindu nyonso ndangu ifwe
ye ntangu ifuene bubu ngalu wide ye alubina biso tangu ekoki sikoyo. Eske boyoki e bubu silumona mindele simiakulu tenguna yekulu yuvula yekota munantima miene yekulu yuvula vo nganani luzolele kakalantinwenu tokomina isikawana tangu ekoki bamindele bakoya bakotumbula bakotuka biso e bakotuna biso nani bomoni akozala mukonzi na bino biso tokotuna bango abalobi beto sitwa yuvula ntima vo nga kaki mfumu kya nzambi vyoga satana biso tokotuna bango mukonzi yo bozoko yebisa biso ya satana to ya nzambi bango bakoloba ya nzambi e biso réponse na biso ezali ke biso toza deja na mukonzi na biso yende tata Simon Kimbangu yani kaka katwena muntu an kakako. Donc biso sitopona baponela biso kolo Yesu atindela biso mukonzi na biso yende papa Simon Kimbangu beto katuvuidi diaka mfumu ya kakako yangwana biso tozana mukonzi mususu te soki batuni biso tozana mukonzi na biso papa Simon Kimbangu kiangani bongele meso. Commentaire de papa mbeka tuzaidi akwa mkakako hikuma donc bon tuna wana ekozonge la kabiso il faut toye bakayango po bakotuna bakoya kotuna biso e biso tokolobake toyebi mokonzi mususu te mokonzi na biso kolo Yesu atindela biso ezali papa Simon Kimbangu kianga. Mono kibeni ntela mene vana kati kwenu yezi ntumwa twena muvingila ngina muvingila ntinu wa gouverneur général de Amérique awa bangiolo baboye ye azali kozela azana kati na biso azali kozela mukonzi gouverneur ya États-Unis o ya kotelimisa ye na miso ya batu na bakonzi ya mokili mobimba awa gouverneur balobi gouverneur na tango kala bakonzi ya bamboka babando benga bango ba gouverneur mais na tango lelo bazali ba président. Donc awa papa Simon Kimbangu kianga na lobi ye azali na kati na biso atelemi azali kozela mukonzi ko uta États-Unis yende aya ko telimisa ye na miso batu pe na bakonzi nyonso tu ya mokili mobimba awa bache amen. Mono ntinu Simon Kimbangu ntalo bantu muna kintwad awa azali kopesa effectif ya lingomba na ye effectif na ye ezali boye 6 milliards 699 millions 47 744 6 milliards 699 millions 47 744 bandimi o bazana lingomba na ye pono kolakisa ete mokili mobimba lingomba ekotikala bo. Voilà bandeko nanga tolandi maloba ya Nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani ye wana papa Kimbangu bandeko nanga mokili oyo tokoningisa yango tokobeta kelelo bato nyonso batia tembe bato nyonso baloba bilobela bazosuka Nzambe balongaka ete tozali kokende na mama na likambo nazana nzembo moko important boladaki déjà flash nango alors nazotia nzembo wana mais avant na tia yango tokobeta nano sujet
ya pape batie ya sika. Pape oyo aza américain. Vrai nom na ye ezali Robert Francis Provost. Sikoyo Cardinal Roberto tango akomi pape bashanzaka bango bakombo. Kombo na ye ya Robert ekozala lisu te. Bapesi ye kombo ya Léo XIV. Sikoyo eloko elekeli nga eza nini? 14 wana bandeko biso toza ba scientiste et puis toza na écriture mandombe. Toza déjà na mayele oyo ya Nzambe ndenga tamwisaka biso apesaka biso totangaka. Toyebi makambo ebele. Nzambe aza kofungola biso ba mémoire. Siko Léo XIV. Léo XIV. 14 pourquoi? Soko tche 1 plus 4 esali 5. Omoni mundele aza mayele. Ayebi tango tokomi na tango ya pakundungu na pelekete. Donc tango ya pouvoir ya moto moyindo esala. Baye ko tche na kombo ya Léo XIV. Siko 14 wana ba kode yango mais ezali 5. Bandeko ranga eza 5. Nazo isabino mundele aza na science. Mundele akodaka makambo na ye na ba chiffre. Po RVCT. Soko biso pe tata Simoki Mbango kiangani. Aza ko révéler biso, aza ko pesa biso mayela bonzambe o bango basalelaka. Alors yango na esibino ke Léo XIV. 14 wana ebombami na 50. 14 wana ebombami na 5. Premièrement, nde na ucho ebisa bino. 1 plus 4 esali 5. Eza pa kundungu. Écriture mandombe. 5 wana soko tie na miroir okomi yango na ndenge écriture mandombe ya carré. Otie miroir likolo ekobimisela yo D. Otali yango na miroir okomona yango D. Donc ezali science o soko tata Simoki Mbango même bango bayebi yango te. Alors, on a une zone ba 14 wana eza na tina. Bazolinga ba capter énergie ya pouvoir ya moto moyindo. O basala likambo o bazana ngo mission o bango bazalaka nango ya ko révéler mokili bonzambe tata Simoki Mbango ya ko lakisa mokili nzambe sika zali to po ba freiner ba capter énergie wana po ba freiner ba boya na ba ka koloba nde ba mesana. Siko toza na 14 wana bandeko 52. D na 5. 5 na D. Tozui 5 plus D et ça les 7. Vous comprenez? Donc ce que je sous D plus 5 et ça les 7. Ce que 7 plus 7. 14, non? Donc tozawana. Léo 14. 14 wana eza codé na 5. Mais wana eza pa kundungu. Léo 14. Bon on esika aza bloqué na pa kundungu na pelekete. Azali bloqué. Baza suna esika obomba mabiso te. Ba méthode nyonso ba ko utiliser toza wana. Toza ko découvrir. To comme na tango ba chiffre comme ko kutana. Donc place obomba meza soute. Makambu na biso mindele bayebi yango. Do bango nde baza na temps oyo 2025 oyo baza bloqué. Baza bloqué pa tata Simoki Mbango kiangani. Ba nesika ko bouger te. Baza penza bloqué o nyonso bazo sala. Eza mabongisi oyo tata Simoki Mbango kiangani abongisa ki déjà ekosala mana tango oyo. Donc pa kundungu na pelekete e bloqué bango. Siko 5 wana ayebi sakabino bo sala ba examen wana. Comment pena 5 ya carré? Bandeko comment te que 5 ya ndebo comment pena 5 ya carré? Caméra na ngate meza kana ndenga liboso bomona kaloko na sa na oloba na gauche mais gauche te droite penza. Comment 5 ya carré? Tango comment 5 ya carré? Ozu miroir na yo. O telemisi yango boye. Donc ozui okomi na cahier 5 na yo ozui miroir. O tie. Hein? Donc ozui na expliquer dans kitana micro.
otali siko na miroir hein tango okomi sikoyo okomi na 5 na yo otie miroir likolo otali siko na miroir omona kuna ekobima D soki mpe okomi D ya carré ya mandombe ozwi su miroir na otie otali na kati kuna ebima 5 donc 5 na D wana sikoyo ezali science ya bonzambe eza makambo soko meki yango teste yango otala okomi 5 otali kuna ekobima D otali na miroir ekobima D okomi D otali na miroir ekobima 5 donc c'est ça bakode sikoyo na 14 bakode yango na 14 mais eza 5 pakunungu na pelekete bayebi ke 5 wana eza pouvoir 50D yango wana omona 5 na D ezaka ilo moko siko 50D siko 50D wana bayebi ke pouvoir moto mundu ekangami na 50D yepe lisusu bapesi ye Léo 14 bakode yango ben bayebi ke eza 5 bandeko nanga po bayebi ke tokomi na tango ya pouvoir ya moto moyindo ebandi kosala mundele aza mayele bomoni nkamba batia bakamera oka basatelite oyo batalelaka nkamba a partir États-Unis bakontrolaka yango na ndenga black te bayebi bomoni ti bakonzi na biso bakendaka na ba-États-Unis kosenga bokonzi ko ba protection banini na semi tema basekaka bango pona nini po bayebi ke bovandaka na nzambe mais boyebaka na bino yete tellement pe mokili développé déjà na lokuta donc bango pe ba préférer donc to vivre na biso pe ka bongo siko tata Timo Kimbangu déjà alobaka tikal atinda lettre siko lettre wana akoma ko na bonzoto boyete mais wana pena bavandi na bawei eza lettre ya bawei bapesi ba message na bango tata Timo Kimbangu asilisi lettre yangoyo ba américain il faut baloba baza na vérité tokomi na tango ya américain aloba et puis américain aya ba américain tokomi na tango ya ba américain ba yebisa biso kala tokomi na tango ya ba américain bandeko nanga na continent koloba te na tsana nzembo nazotia bandeko nanga ezali nzembo oyo ezali nzembo ya papa dia lungana nkolo Yesu dia lungana c'est accomplissement nzembo papa dia lungana apesa biso banzembo na biso ezalaka ba message oyo eutaka liko ba ange nde bapesaka nzembo ya biso ezalaka composé te mais ba ange bapesaka nzembo tozana batu oyo babengi bazwi nzembo bato bazwaka révélation ya banzembo bato bazalaka avandi azoyoka bato bazoyemba etango kosisa koyoka bandi kokoma akomi ndenge ayokaki ntango koyoka aye kopesa yango na ba groupe eyembami ya biso ezalaka programme donc c'est ça na yotia nzembo oyo papa dia lungana apesa pona ba américain kolo Yesu et puis tokomi pe na tangu ya 50-25 2025 50 pouvoir ya moto moindo tozo kende pe na date ya nkolo toza pe na mois ya nkolo Yesu le 25 mai tozo koma na le 25 mai mais makambo déjà bandi avant le 25 mai toza ko kende na mama na likambo bandeko nanga tolanda nanu nzembo Nkamba Jerusalem nkambo oyo toyokanaka ntango ekoki Amérique apingika bolilengele ntango ekoki ye
Afilika bozala mayele tango ekoki sikoyo nde bokoyeba likamba monene oyo pesameli yo bandeko nanga tala nzembo osiko papa dia lungana osiko message ya papa dia lungana banzambe tovandi na banzambe toyeba bango balobaka na biso pe boye te me bapesaka biso message musu na banzembe musu tomona passe no monki ngana azoloba mais makamususu akoloba boye te asengi nzembo bokoyoka siko maloba oyo akoyebisa bino na kati ya nzembo. Alors tolanda nzembo bandeko nanga eza nzembo moko eza motuya Voilà, bolandi nzembo. Nzembo yo bandeko nanga ngana yebisaka bino musala nanga ezalaka inspiré. Na tambwisamaka na programme nzambe. Musala nanga eza inspiré ezalaka pamba te. Bon négligaka makambo ngana yelaka bino te. Ezali programme nzambe. Nzambe aza kosala na lolenge na ye. Bolandi nzembo. Moto moyindo azo comprendre te likamba monene oyo eza kati na ye. Sikoyo likambo po moyindo a comprendre ba pesa yango na maboko ya ba américain. Donc américain ndenga zawana ayebi likambo eza na ye. Ayebi likambo o bazana nyongo o il faut pas futa, il faut ba kotatola bonzambe tata simo kimbangu na mokili. Papa dia lungana za kozela bango. Ngai nzambe dia lungana nazali kozela yo. Donc akotatola likambo monene tata simo kimbangu et puis atatoli monene ya nkolo Yesu akolakisa message pape apesa biso kala. Dieu est noir. Jésus est africain. Il est au nord de l'Angola. Tokomi kena likambango. Papa sima kimbangu apesi message o na 1959. Lelo yewana avanda kiti na ya bokonzi. Aza kozela banani ba américain. Alors ba américain ba yebi déjà ke ba komi na tango wango. Yango wana ba komi ko utiliser ba code ya makasi o eza clé ya pouvoir ya moto moyindo po basala nini ba code yango ba récupérer énergie wana. Bino mona 5 na 14 wana ezali pouvoir na yo moyindo e bomba mi na 5 yango batie 1 na 4 e bomba mi na 5 eza pouvoir na yo moyindo siko likambo motango toza oyo bako bomba ngote mbokolo Yesu papa dia lungana aza kozela na nkamba batu babika papa dia lungana za teme tata kimbangu na papa dia lungana baza na nkamba baza kozela nzembo pesa makala mais to komisiko na tango wango na tango oyo monene ya nkolo Yesu komona na mokili. Donc il faut américain aya
Tango ekoki Amerika beta piololo mokumba mopesa melio. Donc mokumba wana ya kolakisa monene ya kolakisa bonzambe ya tata Simon Kimbangu kiangani na nkolo Yesu o batu bayebaka te baza kobondela kaka bazoyeba nkolo Yesu yango te baza kobondela kaka totambwisani na lokuta siko verite wana mokumba wana nani amema yango eza américain. Bandeko nanga mokumba wana ezali na maboko ya américain ba américain bana sekele baza na makambu na maboko na bango ya wana ta onde toza boye mukonzi moko te oyo akokende pa américain ba soutenir na lokuta ekosimba te o memi bango balingi su guerre na Afrique te nde bazana bayebi bakomi na bango ko éviter déjà po bazana likambo motuya ifale basala bakosala likambo wana e soki ba freiner basali likambo ngo te bokanga likambo nazo isabino soki ba freiner bakomika ko bloquer yango nde ba mesana mokili ko ningana guerre mondiale ekozala pasi ekokota na mokili ya makasi bomondi likambo kankolo Yesu alobaki ke na kati ya Bible ki pasi ekoya donc ki pasi sikoyo ekoya ya grave bamboka nyonso bokaoke kokota koya kolia ekozala lisusu te bomoni pasi wana ntango ekokota place bakosenga cesser les faits bakosenga bando bakosenga sikoyo bando na tobimisa vérité tobimisa vérité tokobomba lisusu te bakoyeba pourquoi pasi ekoti o baza na vérité. Et comme na tango oyo Amerika ningisa mokili et comme na tango oyo Amerika la musa peuple africain oyo ayebaka vérité te nzamba ayebaki tina apesaki bango pouvoir batambwisa mokili oyo badondwa pouvoir wana euta wapi na royaume Congo pouvoir wana nzamba apesa bango pona nini po be esclave ya batu mwindu bakenda kuna makasi be esclave ya mutu mwindu nde yango wana asalaki nini apesaki bango pouvoir ba régner na bango mais il faut tango bako dominer mokili et okoma siko na tango ya suka ofo bango baningisa mokili babeta piololo balakisa monene ya Nzambe Kimbangu kiangani na mokili et puis balakisa nkolo Yesu esika azali il faut baya wapi na nkamba source wapi kaka na nkamba kuna nde bakoya ko telemisa tata Simon Kimbangu bakoya ko belela na mokili bakoya ko lakisa bonene na ye mokili ko ningana ya mwana bozomona ke pape ya mundele mokili déjà eyebaki ke pape oyo akovanda na kiti wana akozala mutu mwindu na kiti wana bayebaki déjà pape donc programme déjà ba catholique surtout ya ba noir ba africain bayebaki déjà pape ya noir tout penza pape ya noir nda kovanda na kiti pape ya noir nzoka ne programme ya Nzambe eza bongo te pape wana kombo na ye cardinal Robert Sarah ye penza nde pena programme ezalaki vraiment ke yende azwa esika wana po ye pe azana ye mutu ya Guinée Azam to Guinée donc il est déjà zalaki révoltaire ya balaki pena ko bundela batu mwindu siko mundele nengalingaka bokonzi oyo azwa ekweya te vraiment na batu bande ko kanisa ya kovanda wana donc batu pena batiake liki ya kovanda wana mais ngana yebaki nanga avanda te pape ya noir ba africain a dominé mokili mundele aolinga kotikele sika wana te jamais ngana yebaki ke simba te na yebaki et puis ko sala pe kaka ke pape ya mundele mais azala américain siko likambongo to yebite eko bimela na munoko ya président to eko bimela na munoko ya pape bango nde basana likambo bayebi likambo bayebi étape otokomi nango bayebi vérité za na maboko na bango bango nde fuba fungula mokili bango nde bakotalisa mokili kiye papa Simon Kimbangu kiye donc kiye nkolo Yesu vérité wana bimaka kala makambo nazo esabino eza grave o balbaka l'air grave boyoka
ba code secret ya nzambe o balobaka ba code secret ya nzambe. Pape Jean-Paul II ayaka na Kinshasa le 2 mai 1980. Le 2 mai, bon, on a 2 na 5, non? Le 2 mai 1980. Bakutana papa di Angenda en huis clos, basola pendant 1 heure du temps. Bozoyoka, pendant 1 heure du temps, basola papa di Angenda. Ayoko longwa Kinshasa, ake na Kenya, le 8 mai 1980, le 8 mai, à Komikuna, à Lobby, Dieu est noir. Jésus est africain. Il est au nord de l'Angola. Bozoyoka. Le 8 mai, si vous le toza, dans colonie, le lobatie américain, hein, comme pape. Américain wana, batie le 8 mai. Bozomona, moma badacha olizo coïncider. Moni nzambe nda sala makambo na ye ba code secret ya nzambe bango sikoyo na bo nzambe so badate komi kokuta na boy donc to komi na suka ya likambu ekomi na suka donc nzambe akomi kosala makambo na ye badate nyeso ekomi kokokisama c'est que to komi na suka ya likambu badate eza kokokana tangu wana Pape Jean-Paul II tangu annonçaki kaka Dieu est noir, Jésus est africain. Il est au nord de l'Angola. Tango annonça ki yango kaka. Azongi na Vatican babetaka ye masasi. Mais akufaka te. Balongaka ye te. Après avoir kobeta ye masasi, et donc alongaka bakulongaka ye te akufaka te aye kokola na ye pe okufa na kimokolo. Likambu wana babetela yango masasi. Mais tango nango ekokaki te. Tango nango nde yango yo. Le 2 mai président qui koluka ba cop na ye na ba américain esimbité. Le 2 mai pape ayaka na Afrique akuta na papa di Angenda ba solola. Le 8 ya lelo makambo salami ba che pape ya sika mais le 8 pe kaka na 1980 le 8 mai pape Jean-Paul II annonçaka siko pona nini asalaki yango que Dieu est noir. Jésus est africain, il est au nord de l'Angola. Pona nini asalaki yango? Po oyo papa di Angenda yebisaki ye. Nde akomponaki bonzambe ya papa di Angenda. Pendant 1 heure du temps basololaka nini? Yango pe epesaki makasi ke kobimisa makambo wana. Le sekele ezaki na kati wana. Mais tellement que tango nango ekokaki te. Balingaki eyebana nango etikala bongo mais tango nango kokaki te sokoto komi sko na tango nango to komi na tango nango to komi na suka bana bobongwana pwetenga ina lingi na sala likambo nanga pwete satana asiliki alingi abundisaki mbangu boyika mpiko bana nanga na bolingo mibeko pe disala antuka bandeko nanga tobanga nzambe pomoni ta o toza nango soki ba américain babimisi likambo ya munene o toza nango te boyebaka ngo tokokota na bulu yeke ya makasi bokili koningana. Papa Simoki Mbangu kiangani awolakisa kandane na mokili. Oyo boyoka ake alobaka. Nzambe akosalaka likambo moko na mokili. Banda mokili banda likambwana nano esalamate. Tobanga makambo. Tobanga makambo. Makambo eza na bamboko ya ba Americain. Ba Americain ifo babeta kelelo. Baningisa balakisa mokili. Nzambe balakisa batelemisa tata Simoki Mbangu balakisa monene na mokili batelemisa ye o message papa de lungana pesa ki na nzembo ba Americain ba ye bazana likambo o nzambe atikela bango fo basala siko tango yango ya moyo ba chiffre comme kokutana ba chiffre comme kokutana ba chiffre comme ko coïncider pona nini eza na tina eza penza na tina nzamba aza na posa sepelisa biso pe ba africain to nyoka mingi to yeba likambo munene o tozalaka nango to yeba
bandeko na nga nzambe akomi na souci na biso pe tobonga tokoma na basavant tokoma kosala makambo ya minene toza deja na basavant surtout na église kimbangiste basavant baza deja baza ko évoluer malembe ko makambo nyonso ebandelaka kuna na nkamba basavant baza deja siko nzambe alingi aza na souci mokili mutu mwindu anyokomi mingi mutu mwindu aleli mingi akomi na posa mutu mwindu asepela soko sepela na mutu mwindu satana mpe aza kotelemisaka manduki na ye mais déjà satana aza so na pouvoir te ntango tata sima mimba okianga nalobaki lion na léopard baza ya kokangama donc satan aza déjà bloqué aza so na pouvoir te ntango one mpe etikali mokie et donc esili ya ye déjà esili tokomi na ntango bana na nzambe basepela tokomi na ntango oyo bana bilaka bana bilembo basepela bandoki nyonso bakende bato ya misala mabe esengo wana bakozalaka te oyo nyonso bademo bandoki bakozala na bisengo wana te ifo bayebaka yango bango deja bareniaka na bututi baza na mituka bana bandako baza korenie bisengo na bango na ndenge ya kindoki bazalaka nango deja siko oyo eza ntango ya bana bilaka tango ya bana na nzambe mutu mwindu nyonso asosolaki azalaka na nzambe longo avandaka na nzambe ayebaka ndete ekomi na tango mutu mwindu ayeba mutu mwindu azwa ba valeur na ye o aperdaka po mutu mwindu aza mwana liboso azwa ba valeur oye aperdaka tokomi siko na tango yango topesa nzambe maboko tosalela na bosolo totika hypocrisie totika lokuta totika mabe po tolonga likamba munene ezoyela biso papa sima imba okianga na lobi tolona tobokola po biso nde tokolesa mokili siko neti biso towana bapoto awa na bamboka nyonso ekoninganaka il faut toyebaka deja ke mokili ezoya koningana bamboka mokili mombe ekoningana miso na mokili mombe ekotala na nkamba yango wana place mundele akomona ke tokoka lisu te tosuki abando tobimisa sekele soki balingi penza basi wana eyate il faut déjà bimisa sekele avant to komi na tango ngo basakola batatola balakisa monene ya nzambe na mokili basosolisa baafricain babeta kelelo oyo lobami na nzembo soki basali yango te wana tokota na pasi po nzambe soki ke apesi yo likambo eke osaleli yango te en tout cas aningisaka tokota na pasi ya makasi na se ya pasi wana bakoya kobimisa vérité etango bakobimisa vérité nde siko tokomi na nkembo tokokoma siko na ntango ya esengo ya kosepela bandeko na nga bana tata na nga bonegligeaka baémission oyo te po awa eza na pouvoir mosusu nga na nzambe abimisi nga na ndenge na ye nana mission na ye ya makasi ya osala nana mission ya makasi oyo mutu amokili akonéglige akochola mais soki ya moko avandi mpe na sa motema bi mpe nake te aza mpe na mission ya solo mais telemake diabulu aza na ye kaka mutu mabe akoboya kaka po bango baza na posa te tozwa kimi balingi kaka mabe na bango tobombaka nzoka ntango oyo eza ntango na biso nzambe aza koutilize bana na ndenge na ye donc vérité on a ngana yela bino eza très important bo partager émission bo tambwisa ngo penza batu balanda basosola sekele oyo toza nango kati na biso ya bonzambe ndenge nzambe avandi na biso ba américain bayebi yango baza na ba boîte baza na ba bureau caché o babetaka masolo wana bayebi ndenge balandaka nkamba nyonso esalamaka na nkamba bayebi na ba Vatican wana bayebi nkamba kitoko bayebi ke nzambe aza na biso mais ba mesana déjà balingaka to vivre ka boye eyebana nango te po bayebaka pe métier africain bamonaka pe ata so bayebisi bino bondima na bino te mutu mwindo ata so babeteli ondima te utini kuto yaki na vérité nkolo yesu mais ekendaka boye balingi vérité bima te mais mutu azana ba o bazana likambo ngo na pouvoir ya kobimisa ngo ningisa mokili za ba américain bango nde bakoya ko ningisa bango nde bakoya ko sukisa bato ya mabe nyonso bango nde bakoya ko bimisa vérité po to komi na tango yango voilà bandeko na nga bana tata na nga ona nga na yela bino yango wana merci na bato nyonso balandi ngai bo s'abonner bo liker bo commenter bo partager émission
En tout cas, vous continuez à la chaîne. En tout cas, makambo sir. Évolution est en art. Vérité est en art. On a bimisa kaizara mabongsi nzambe pour faire éveiller bino déjà. Merci beaucoup la bande connue sur la ligne. À la prochaine. Bye. Ai,